Sango ya pasi concernant ministre na kombo ya Eliezer Ntambwe. Batu mosusu babenga kayende ko Eliezer, ba o balandaka ye mingi na YouTube. Poto yebi ndeko Eliezer avant azala ministre, azalaki bongo journaliste, azalaki bongo chroniqueur. Eza mwa parcours na ye bandeko nanga ebele batu bayeba ki. Lelo toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa. Toye na sango moko oyo ezosala pasi ya makasi, toye na sango moko oyo eyekolelisa communauté na biso congolaise kande na betela kabino lisolo ezana ba sango mosusu oyo tokovanda na biso talika olobi sango yango ekende nango ka bongo ezana ba sango mosusu oyo tozalaka toujours et encore obligé ya koya ko partager na communauté congolaise bande kunanga na ndenge moko ya somo. Bonjour, bonsoir, naba onyo so ba Olanda biso, s'il vous plaît, so kezamba la liboso, au côté na chaîne na biso ya Étoile Nines TV, na osenga na bino bo s'abonner massivement, likolo ko s'abonaka massivement, bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ezanango que chaque fois que na obanotie la bino vidéo ya sika, bokozala na bino directement informé, pour vous informer, c'est notre devoir. Voilà. La famille, lelo toye na dossier ya ministre na biso na kombo ya Eliezer Ntambwe, le ministre Eliezer Ntambwe, autrement dit Ndeko Eliezer. Bandeko nanga toye na sango ya pasi lelo, sango yango eza nini? Lobi dimanche, tovanda kika boye na sango yaki kokota ba source ebele et yaki ko confirmer, je dis bien ba source ebele. Biso pe bandeko na biso ya recherche o bakotaka na mozindo bakendaki pe kokota na mozindo koyeba est-ce que eza ya solo to eza histoire batu bazo relater. Effectivement eza information moko eza ya solo oyo boutaki koyoka keno mwana ya Ndeko Eliezer to ministre Eliezer Ntambwe mwana na ye na kombo ya Charmant Ntambwe atikaki biso mukolo ya lobi. Akufaki ndenge nini? Akufaki na accident de circulation. Yango penza ememaki ye mwana le fils ya Ezekiel Ntambwe ministre na biso o tobengaka Ndeko Eliezer mwana na ye akufaki mukolo ya lobi. Avant na kota na mozindo po communauté de recherche esi eye na makambo ya sacrifice, communauté de recherche esi eye na makambo nango, communauté de recherche esi eye na ba dossier nango. Bandeko nanga avant na kota na mozindo ya makambo wana na kolingana nu koya ko présenter ba sincère condoléances na famille Mobimba, famille Ntambwe, famille biologique et surtout ya ministre Ezekiel Ntambwe. To présenter ba sincère na biso condoléances et aussi to yeko présenter ba sincère condoléances na communauté congolaise. To yebike ebele abatu balandaka papa na biso Ezekiel Ntambwe. Ebele abatu balandaka ye kandenge to yebi to yeko présenter vraiment ba sincère condoléances. Bandeko nanga communauté de recherche ekenda yeko sala recherche pona koyeba akufaki ndenge nini ebandaki ndenge nini esalemaki ndenge nini ka ndenge batu basalaka ba recherche na bango. La famille bayeli biso dossier ya sacrifice balobi ministre a sacrifié mwana na ye congolais Congo nabenga na ba congolais. Est-ce que tozala penza na mitema mutu akufeli mwana? La famille ezalaka toujours prière ya parents nyonso que nakotikala kokunda mwana na ngate. Ezalaka toujours prière ya parents nyonso que non nakokola ka bana nanga bakokundanga. Eza na parents moko te, je dis bien parents moko te oya bota mwana to bana na ye alobaki non il faut na banda kokunda ka bana nanga. Parents ya bongo azate. Et surtout que mwana oya si akoli. Et surtout que mwana oyo akoli déjà lelo to lobi boya kovanda ka boyeke no mwana kufi. La famille et puis biso communauté au lieu to ya ko compatir na ye au lieu to ya ko lela na Ndeko Eliezer mais biso penza to ye na makasi nyonso pona ko ya ko lobaki no Ndeko Eliezer ye mutu abomaki mwana na ye mutu aliye mwana na ye pona nini soki peut-être Ndeko Eliezer amekaki na batan o nyonso etikala ko simba te
peut-être que moi na ya yeko kufa et du coup to yeko mona ndeko Eliezer yeko mata oui peut-être que batu mosusu netinga na ndimaka nga pamba te batu mosusu peut-être que balingaki bandima ke non oui c'est vrai a sacrifier moi na ye to mona biso nyonso parcours ya ndeko Eliezer ti ndeko Eliezer akoma place azali premièrement azana étoile à Nzambe et puis de deux aza mutu moko a boosta to a travaillé trop dur. Et ça, na ebele oto yeba na ba réseaux sociaux, hein, babanda, ba émission oyo, babanda ki journalisme, mais ba tika la ko continue te, ba koma ki na ba point moko boye, otali boye, makambo ezo simba te, omoni muto se décourager, mais ndeko Eliezer, moi je me rappelle, eza kutu na ba vidéo na ya kalatango abanda ki ba émission, nga moko na vanda ki na seki na lobi, zambe to utaka musika. Toutaka penza mosuka. Ça fait plus qu'à ceux qui de 10 ans, ceux qui 12 ans, papa oya bunda kaka na ba réseaux sociaux. Bisika oh papa oya komi, c'est la grâce de Dieu. Zamba ye kolokalize ye. Comment ça fait-il que bino bokoki koya bo banda kolobate non eza sacrifice? Hein? Tout le monde qui journaliste na ye moko abande ko sala na chaîne na ye. Tango ka ba yaki konome ye, journaliste na ye, ayaki kokufa, kufela ki mwasi. Mais bino boyaki awa koya kolobake non eza sacrifice. Siko netu na bino nanu hein. Bino penza ba ministre ya renseignement. Ba ministre pour Congo na biso ba congolais nyonso baza ba ministre ya renseignement. Ba kendaka toujours ko se renseigner na ba information moko ya koya ko détruire ba vie ya batu. Na tu na bino nanu. Zambe pe apambola ka batu te. Hein? Donc soki muto apambwama, il faut ka kisi. Pour que muto akende liboso, il faut ka kisi. Hein? Muto roti ko pambwama te. Congolais oza motema mabe. Congolais toza na ba comportement ya mabe. Ba Congolais toza penza mabe toza bandoki. Mwana na ya kufi. Liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso. Liwa oto monaka ezalaka penza nzela ya mutu nyonso la famille. Hein? Liwa oyo eza nzela ya mutu nyonso. Botika Ezekiel Ntambwe avanda. Aza mutu moko asufra. Kanenge lelo toza na papa sango. Papa sango abanda makambo na ya ba émission lelo te. Lelo oyo ti niveau papa sango akomaka. Ngana loba kango ata soki bato bakoya koloba boye pona papa sango ezaka motema mabe. Totika la koyeba te papa oya banda wapi. Totika la koyeba te babitumba nini azui babiso o to sala ka be émission. To sala ka be émission to bundaka. Bomona ka biso mosusu na ba caméra ka boye to ye to sali ba analyse to ye to beti masolo mais botika la koyeba te o biso to sufraka te. Oye le kaka na sima après kokozala na devant la caméra boye bakate. Mais bino bokoya kaka oh tala kutu mama étoiline lelo oya komi na parlement tala kutu mama étoiline lelo oya komi na bisika boye mais boye bité babitumba nini o nanga na bundaka. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes oya vandi penza bengi oka pona kofinga? Combien ya batu ba menasa biso? Hein? Mutu abengi si alobi yo penza na sina yebi bisiko vandaka. Et c'est certain mutu a lobe ayebi na adresse a opesa pe azo pesa yo penza adresse ya solo. Na otinde la yo bato vanda kabisika bo vanda kabisika boy. Boye bakate. Mais lelo onzamba ya kotombola moninga o a sacrifier mwana. Botika Ezekiel Ntambo alela mwana na ye. Aza mwana na ye mwana moko ya mobali. Hein? Na age wana ezaba age oyo ye moko tango akomaki ministre alobi tala bana na nga ya souffrance ona kolisa na bokola bango na souffrance lelo nzambe ye kosalela nga grâce. Na lié sata bana nanga bien, na lati sata bana nanga kitoko. Mais biso ba congolais comme tozaka batu moko bandoki, biso ba congolais comme toza batu moko kaka tozala ka na comportement mabe, biso wana olie to ya kolela na ndeko na biso Ezekiel, mais toye ko se permettre to banda ko ya ko sabola ndeko Ezekiel. To banda ko ya koloba sacrifice, bozala kitango bakendo sala sacrifice. Dans na Congo na biso batu bakoti ko kufa te. Congo ezalaka soki mutu akufi ezalaka babomi ye alekisi ye soki eza mwasi na ya kufi alekisi mwasi soki eza mobali akufi alekisi mobali yango au juste ezalaka nini hein botika ba comportement wana réseaux sociaux eyaki te ke no biso tozalaka bato kolobelaka bato mabe réseaux sociaux eyaki mosusu toye pe ko éduquer bato mosusu eza bien te bato o kutu balobaka bongo ezaka bato o bakenda na ba classe batanga
batu o kutu batikala kotanga te baza batu o basalaka makambo malonga basalaka penza makambo o tomonaka ya malonga me ba o batanga ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko sango ya pasi concernant ministre na kombo ya Eliezer Ntambwe batu mosusu babengaka ye ndeko Eliezer ba o balandaka ye mingi na YouTube poto yebi ndeko Eliezer avant azala ministre azalaki bongo journaliste azalaki bongo chroniqueur eza mwa parcours na ye bandeko na nga ebele batu bayebaki ye lelo toye na sango ya pasi toye na sango ya mawa toye na sango moko oyo ezosala pasi ya makasi toye na sango moko oyo eyekolelisa communauté na biso congolaise kande na betelaka bino lisolo eza na ba sango mosusu oyo tokovanda na biso otalika olobi sango yango ekende nango ka bongo eza na basango mosusu oyo tozalaka toujours et encore obligé ya koya kopartager na communauté congolaise bandeko na nga na ndenge moko ya somo bonjour bonsoir na ba oyo nyonso baolanda biso s'il vous plaît soki eza mbala liboso okoti na chaîne na biso ya Étoile Nines TV na osenga na bino bo s'abonner massivement likolo kosabonaka massivement bongo bobosa na pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu eza nango que chaque fois que na obando tie la bino vidéo ya sika bokozala na bino directement informé pour vous informer c'est notre devoir voilà la famille lelo toye na dossier ya ministre na biso na kombo ya Eliezer Ntambwe le ministre Eliezer Ntambwe autrement dit ndeko Eliezer bandeko nanga toye na sango ya pasi lelo sango yango eza nini lobi dimanche tovanda kika boye na sango yaki kokota ba source ebele et yaki ko confirmer je dis bien ba source ebele biso pe bandeko na biso ya recherche o bakotaka na mozindo bakendaki pe kokota na mozindo koyeba est-ce que eza ya solo to eza histoire batu bazo relater effectivement eza information moko eza ya solo oyo boutaki koyoka keno mwana ya ndeko Eliezer to ministre Eliezer Ntambwe mwana na ye na kombo ya Charmant Ntambwe atikaki biso mukolo ya lobi akufaki ndenge nini akufaki na accident de circulation yango penza ememaki ye mwana le fils ya Ezekiel Ntambwe ministre na biso o tobengaka ndeko Eliezer mwana na ye akufaki mukolo ya lobi avant na kota na mozindo po communauté de recherche esi eye na makambo ya sacrifice communauté de recherche esi eye na makambo nango communauté de recherche esi eye na ba dossier nango bandeko nanga avant na kota na mozindo ya makambo wana na kolinga nanu koya ko présenter ba sincère condoléances na famille mobimba famille Ntambwe
famille biologique, et surtout, il y a ministre Ezekiel Ntambwe, to présenter ba sincère na biso condoléances et aussi to yeko présenter ba sincère condoléances na communauté congolaise. To yebike ebele abatu balandaka papa na biso Ezekiel Ntambwe. Ebele abatu balandaka ye kandenge to yebi to yeko présenter vraiment ba sincère condoléances. Bandeko nanga communauté de recherche et kenda yeko sala recherche pona koyeba akufaki ndenge nini ebandaki ndenge nini esalemaki ndenge nini ka ndenge batu basalaka ba recherche na bango la famille bayeli biso dossier ya sacrifice balobi ministre a sacrifié mwana na ye congolais Congo nabenga na ba congolais est-ce que tozala penza na mitema mutu akufeli mwana la famille ezalaka toujours prière ya parents nyonso que nakotikala kokunda mwana na ngate ezalaka toujours prière ya parents nyonso que non nakokolaka bana nanga bakokundanga eza na parent moko te je dis bien parent moko te oya bota mwana to bana na ye aloba te non il faut na banda kokundaka bana nanga parent ya bongo azate et surtout que mwana oya si akoli et surtout que mwana oyo akoli déjà lelo to lobi boya kovanda ka boye ke non mwana kufi la famille et puis biso communauté au lieu to ya ko compatir na ye au lieu to ya ko lela na ndeko Eliezer mais biso penza to ye na makasi nyonso pona ko ya ko loba ke non ndeko Eliezer ye mutu abomaki mwana na ye mutu aliye mwana na ye pona nini soki peut-être ndeko Eliezer mekaki na batan o nyonso etika la ko simba te. Peut-être mwana na ye kokufa et du coup to ye komona ndeko Eliezer ye komata oui peut-être batu mosusu netinga na ndimaka nanga pamba te batu mosusu peut-être balingaki bandima ke non oui c'est vrai a sacrifier mwana na ye to mona biso nyonso parcours ya ndeko Eliezer ti ndeko Eliezer akoma place azali premièrement aza na étoile nzambe et puis de deux aza mutu moko a boostato a travailler trop dur. Eza na bato ebele oto yeba na ba réseaux sociaux babanda ba émission oyo babanda ki journalisme mais batikala ko continuer te bakoma ki na ba point moko boye otali boye makambo ezo simba te omoni muto se décourager mais ndeko Eliezer moi je me rappelle eza kutu na ba vidéo na ya kala tango abandaki ba émission nga moko na vandaki na seki na lobi zambe to utaka musika Toutaka penza mosuka. Ça fait plus qu'à ceux qui de 10 ans, ceux qui 12 ans, papa oya bunda kaka na ba réseaux sociaux. Bisika oh papa oya komi, c'est la grâce de Dieu. Zamba ye ko localiser. Comment ça fait-il que bino bokoki koya bo banda kolobake non eza sacrifice? Tout le monde qui journaliste na ye moko abande ko sala na chaîne na ye. Tango ka ba yaki konome ye, journaliste na ye, ayaki ko kufa, kufela ki mwasi. Mais bino boyaki awa koya kolobake non eza sacrifice. Siko na tuna bino nanu bino penza ba ministre ya renseignement. Ba ministre pour Congo na biso ba congolais nyonso baza ba ministre ya renseignement. Ba kendaka toujours ko se renseigner na ba information moko ya koya ko détruire ba vie abatu. Na tuna bino nanu. Zambe pe apambola ka batu te. Donc soki muto apambwama, il faut ka kisi. Pour que muto akende liboso, il faut ka kisi. Muto roti ko pambwama te. Congolais oza motema mabe. Congolais toza na ba comportement ya mabe. Ba Congolais toza penza mabe toza bandoki. Mwana na ya kufi. Liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso. Liwa oto monaka ezalaka penza nzela ya mutu nyonso la famille. Liwa oyo eza nzela ya mutu nyonso. Botika Ezekiel Ntambwe avanda. Aza mutu moko asufra. Kanenge lelo toza na papa sango. Papa sango abanda makambo na ya ba émission lelo te. Lelo oyo ti niveau papa sango akomaka. Ngana loba kango ata soki bato bakoya koloba boye pona papa sango ezaka motema mabe. Totika la koyeba te papa oya banda wapi. Totika la koyeba te babitumba nini azui babiso o to sala ka be émission. To sala ka be émission to bundaka. Bomona ka biso mosusu na ba caméra ka boye to ye to sali ba analyse to ye to beti masolo mais botika la koyeba te o biso to sufraka te.
oye le kaka na sima après kokozala na devant la caméra boye bakate. Mais bino bokoya kaka oh tala kutu mama Étoiline lelo oya komi na parlement tala kutu mama Étoiline lelo oya komi na bisika boye. Mais boye bite babitumba nini o nanga na bundaka. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes oya vandi penza bengi oka pona kofinga? Combien ya batu ba menasa biso? Mutu abengi si alobi yo penza na sina yebi bisiko vandaka. Et c'est certain mutu a lobe ayebi na adresse a opesa yo penza adresse ya solo. Na otinde la yo bato vandaka bisika bo vandaka bisika boy. Boye bakate. Mais lelo onzamba ya kotombola moninga o a sacrifier mwana. Botika Ezekiel Ntambo alela mwana na ye. Aza mwana na ye mwana moko ya mobali. Na age wana ezaba age oyo ye moko tango akomaki ministre alobi tala bana na nga ya souffrance ona kolisa na bokola bango na souffrance lelo nzambe eko salela nga grâce na lié sata bana na nga bien na lati sata bana na nga kitoko. Mais biso ba congolais comme tozaka batu moko bandoki biso ba congolais comme toza batu moko kaka tozala ka na comportement mabe biso wana olie to ya kolela na ndeko na biso Ezekiel. Mais toye ko se permettre to banda ko ya ko sabola ndeko Ezekiel to banda ko ya ko loba sacrifice bozala kitango bakendo sala sacrifice. Dans na Congo na biso batu bakoti ko kufa te. Congo ezalaka soki mutu akufi ezalaka babomi ye alekisi ye soki eza mwasi na ya kufi alekisi mwasi soki eza mobali akufi alekisi mobali yango au juste ezalaka nini botika ba comportement wana. Réseaux sociaux eyaki te ke no biso tozalaka bato kolobelaka batu mabe. Réseaux sociaux eyaki mosusu toye pe ko indike batu mosusu eza bien te. Batu o kutu balobaka bongo esaka batu o bakenda na ba classe batanga. Batu o kutu batikala kotanga te. Baza batu o basalaka makambo malonga. Basalaka penza makambo o tomonaka ya malonga. Me ba o batanga. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko